Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, Balandinho Soya Mama, BBC, bonjour, bonsoir, et pour dépendre Kaka, na Air Bokoyamba, Biso. Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille des Mama BBC, bah bonjour, Nabino, bah bonsoir, j'espère que vous ça bien. Bon dimanche, j'espère que nous avons une église Lelou. Nous avons une église. Nous avons déjà. On a monde nangate. On est à Poutine de Bazanaba. Trop de tendresse, trop de douceur. Poutine, vous pouvez ça BBC devoir. Voilà. Shalom famille Libota. Shalom. Shalom na balandinyon so ya BBC, shalom na bino, balandinyon so ba shalom vers badina chou, ici c'est la famille, on est ensemble. Alors bon matselanga ba focus, bo aimer, bo partager. Tout solo la moi mouké, les lois dimanche, na oza vraiment bino, na lo ba penza na solo la. Voilà, ba joyeux anniversaire de sous na Poutine de l'écriture parce que ils ont continué non? Ils ont continué à coloba que non moi non soya octobre eza ya Poutine, c'est-à-dire que non beaucoup supporté parce que octobre eza moya belve la patrona. Voilà. Beaucoup t'en beau aimé. Je crois que aussi ça filme na biso ya traumatisme, les loto côté na filme na biso na ya ziguer aussi qui na coloba na zigu belle vie ziguier ce qui ziguier something like that yes. Yeah, ils ont signifié déjà égorger, tuer ou encore assassiner. Voilà. Alors, toujours ébatté, tout côté là déjà premier épisode. Mbilinga nanu, pour tout maîtriser nanu idée yango ya belle vie. Déjà, nazo mon papa Serge déjà. Vu qu'on est bien té toujours ébatté ce qui kokota na maison pour banda ko assassiner batui, pour banda ko boma batui. Ngana bino to yebité parce que na moni déjà kuna Sylvie kuna babengani na classe aye papa comme kotinda kende ko bala luka musala et mataki comme pour dire que nos vie eza malungate. Lorsque vie eza malungate mutu azana présence ensemble na kati na été nzela mokuse eza kokende kokota maison. Na lobité que non papa Serge akoti na maison mais vie ya briefing au total qui a muké alors tous la wana ebele total la film na biso les deux qui déjà premier épisode pour na lobebele te bandeko to aimer to partager et film et bandit tous à la plus focalisé na ba film ya belle vie et nazo informer bino lisusu que non belle vie Candy Star ce qui belle vie Candy Star lisusu Candy Star plutôt Candy Star eza déjà na ba film mbete tous autres film moko na titre ya mbete lelo déjà troisième épisode de Kotaki. Troisième épisode de Kotaki so na 6 awa na ozongela na ki utala troisième épisode parce que na natalité bande ko kuna nazo bisa bino ke no belle vie aza moteki mapa na omi pe moteki mapa c'est-à-dire que no dio moko boye dio d'enfer bino mo boye bi déjà na omi. Voilà bande ko na ye poto solo là. Vraiment merci na bande ko nyonso batinela ki batinela ba vidéo pour na mama pour na Poutine et voilà et merci na bande nyonso ba komeli biso ba o pe ba salini ni ba bengi biso vraiment ça me va droit au cœur. Merci beaucoup, merci vraiment tout moni anniversaire ya Poutine et les cas qui bien et les qui vraiment na lignée ya koloba ke non ou eza star et fête na les cas qui soirée na ezaki na Hilton Hotel oyo eza hôtel moko répité eza hôtel moko oyo batungi yango kaka awa na mandat ya Félix si je ne me trompe pas. Oui na mandat ya Félix nde batungi Hilton non si je ne me trompe pas si parce que nga na yebi inauguration nango biloko akole bandeko eutaka awa na Afrique du Sud et na yebi pe muto akisombaka biloko akepe atie biloko na aéroport rapide pour na inauguration et à ce que je sache meni akuna eza ya Afrique du Sud.
nayebi te so il va changer parce que biloko na bango biloko nyonso uta voilà la grande famille na eto solo là parce que au moins bato ebele bazala na ignorance bato ebele bazalaka bao comprendre te naloba na bino bandeko ata soki bomo bokutani na vidéo moko encore bokutani na émission Mama BBC bo partageaka et ça là bien parce que tozozwa ba témoignage encore tozozwa pe ba coup de fil ya mutu mama nga na yebaka yo te na sutuki ka batindeli nga image na yo enani e vidéo na yo na koti vraiment ka ndenge ezalaka mutu mususu na yebaka na nga yo te ke ozalaka nani famille Libota kaka lorsque hier je vis Poutine a remercié Bino du fait que non ils ont anniversaire naie voilà de naie bio. Oh mon dieu Bino bongo famille Libota je pas accepter ça moi là voilà maman BBC lelo ba comment kolukisa maman BBC ya Afrique du Sud yo yebinga te et na la Chine pe kuna ba yebinga mais non voilà la grande famille na ina nto solo là bozana tchana no audio moko nde on a travailler sur ça et binobo aimer beau partager ça me fera du bien ça me fera du wa ça me fera du wa tolanda toyoka masolo likambo ezobima na audio pona ba artiste la biso mibale c'est-à-dire que non différence il y en a boyoka. Bellevue Kandi et la famille Libota. L'une des plus puissantes fanbases na théâtre to na cinéma congolaise eza bandeko ya famille Libota. Bango bana réputé pour créer ma tendance virale sur les réseaux sociaux et pour défendre inconditionnellement artistes na bango. Bellevue azalelo na près de 290 000 abonnés oyo ezopesa ye première place na Bellevue azana 290 000 abonnés au ezo pesa ye première place bolanda ngana lobité tolanda congolais les plus suivis sur YouTube conditionnellement artiste na bango Bellevue azalelo na près de 290 000 abonnés oyo ezo pesa ye première place na batteur congolais les plus suivis sur YouTube bolandi Bellevue azana famille Libota na ye famille Libota ya Bellevue toza plus focalisé na ba film na ye tozo donc musala o tozo sala po na star na biso bato ebele bazo mona ngo bato ebele pe ba pointer yango bato ebele pe balobi non ba fan na Bellevue baza makasi ndenge to mona ka sur TikTok tozo mona 100% famille Libota tozo mona grâce promo maman nzambe na ngai Bellevue ndenge ba okata kata ba film je crois Bolandi bien. Bellevue Kandi et la famille Libota. L'une des plus puissantes fanbases na théâtre. L'une des plus puissantes fanbases. Bellevue Kandi et famille Libota. L'une des plus puissante. Ngana lobité. Bellevue Kandi et la famille Libota. L'une des plus puissantes fanbases na théâtre to na cinéma congolaise eza bandeko ya famille Libota. Bango bana réputé pour créer ma tendance virale sur les réseaux sociaux. Et je vous dis vrai, eza famille Libota ne babandaki makambo ba tendance wana ya kozwa ba vidéo ya ndambu ya ba film à Bellevue ba okotisa ngo sur TikTok o esali lelo bato mususu pe ba fungwama ekomi ba challenge na TikTok. Ba o babandaki makambo na eza famille Libota. Lelo mama BBC ba oloba mama moko boy na Afrique du Sud mama BBC moko boy azo sala ba promotion ngape basi ba ciblenga pona ba promotion no mi beta na tolote. Vous comprendre bandeko misusu bino kaka makelele bino bokena kaka koluka ba audio baninga basala ka ba promotion ba film bino bolkena kaka koluka ba audio pona kwa ko sala e mataki kitaki. Ça va se savoir ici hein to solo là o eza différence o ba pesi nanu ba lobi nanu o non ba pesi eza ya Bellevue Kandi parce que on a travaillé na o lobi la deux personnes o guerre réseau qui est sur les réseaux sociaux ya koloba ke non SB na famille Libota. Le problème c'est quoi? Le problème est que non, il y a kondima muninga. Po, muchopi kuto lobaki alobi ke non, tous ces gens là, oh lelo basali ba chaîne YouTube.
lelo bakomi ko finga Bellevue bazala ba produit ya Bellard télévision ya Bellard production bozolanda na bandeko to continuer. Vu Kandi et la famille Libota, l'une des plus puissantes fan bases na théâtre to na cinéma congolaise eza bandeko ya famille Libota. Bango bana réputé pour créer ma tendance virale sur les réseaux sociaux et pour défendre inconditionnellement artistes na bango. Bellevue azalelo na près de 290 000 abonnés. Oyo ils ont payé première place na batteur congolais les plus suivis sur YouTube. Est-ce que ngai maman bébé c'est na sali différence tiens comme pour dire que bateau batala ka ba filmer eza na bateau mususu bo kanisa ke no batala ba sage ba intelligent batala ka alobi nini alobi Bellevue aza na plus de 200 000 ceux qui 90 ceux qui 200 combien de personnes de abonnés oyo ezobimisa ye numéro 1 oyo ezobimisa ye numéro 1 ya koloba ke non la chaîne la plus suivie. Ce qui ngai ndena yaka na makambo oyo balinga babambanga mabanga balinga baloba mama wana ya Afrique du Sud na soki mama BBC. Lorsque nazui oyo na ya koloba c'est juste pour na kufungula batu mémoire ya koloba ke non namba 1 aza bawele la kangote na mona pe place au Bellevue bimité alobi ke non aza numéro 1 te loko ba de komsunde ba obima wana yekuta sa kabinyoso soki kibokonzi bozwa soki kolata kitoko bozwa soki nini bozwa nga botika ngala ba poussière nanga mais na kwa moko bo il y a des sages o ba observaka o ba talaka o ba moni différence o eza entre la personne de Bellevue et la personne de Sila. Non, ça l'analyse n'a pas fini mon tout. Je suis famille Libota na boité. Mais tout solo la sens que non na yé na likambutinga moko na yeko ça la différence té. Il y a des sages batala kapé balubaka. Si ko point ni té na yako ça la ça lango ki Congo ça ou bien na bete lango CT. C'est ce que moi je fais oh. Sikoyo bolanda bino moko boyoki na tchela bino ya suka comme ça boyoka. Bellevue Kandi et la famille Libota. L'une des plus puissantes fan bases. L'une des plus puissantes fan base. Famille Libota, boza moindre te, boza moindre te. Yango nazo yebisa bino, soki boyoki eloko aboye, epesa bino pe sentiment ya koloba ke non, focus na ba filme, partager zelebele na ba filme, bo maximiser ba j'aime, bo sala eloko moko boye ya ekende lisusu liboso makasi bandeko. Moi, au hello que c'est peli singe za koloba ke non, Bellevue ne travaille pas en vain. Ata lelo mokile ko bime ko tombo ke ko lobe ko finga ye, mais ça na point moko boye batu bazo cibler, batu mo ba otala non, cette dame travaille. Est-ce que équipe ya communication ya Bellevue e bima ki e koloba ke non, Bellevue aza l'île le plus boye suivi parce que boye te. Peut-être ngo pesa buni na yebi peut-être soki noko oyo bako sepela na ye sûrement roki ko zope ma finga I don't know. Donc continuer. Bellevue Kandi et la famille Libota. L'une des plus puissantes fan bases na théâtre to na ndeko ya famille Libota. Bango bana réputé pour créer ma tendance virale sur les réseaux sociaux et pour défendre inconditionnellement artistes na bango. Bellevue azalelo na près de 290 000 abonnés. Oyo ils ont payé 290 000 abonnés. Bino boko bima boko finga. Bino boko loba makolo poussière. Boko loba boye a BBC théâtre. Non. Bandeko to kaka soni tango to bima ka to ya koloba mensonge. Ezana kwe moko boye batu batala ka basi ba yebi déjà vérité. Ce que le cola YouTube ou encore Internet est un monopole ya mutu na mutu aloba o ya lingi. Mais en oubliant que non, les images encore cachées ma baby no bobima kanango. Quoi moko boy bato sage batala kapé balbi ba o ezaka bazo bavarder pamba. Les échec mutu lobisa bango. Pour mutu aza vraiment na savoir faire. Mutu peza ebi que non, ne naza boy.
objectif nanga na ok nango déjà boye et que zo koma même pas na niveau ya comprendre que non musala ona osala eza musala moko boye que non batu batala kabiso ce qui okoma na niveau na te c'est-à-dire que non tu es trop bas esprit eza na se l'une le plus puissante fan base plus de 290 000 abonnés au réseau ça la Keno azala numéro 1 ya Keno elle est plus suivie ngana lobité na ozongi sakaka traditionnellement toyoka artiste na bango Bellevue azalelo na près de 290 000 abonnés oyo ezopesa ye première place na batteur congolais les plus suivis sur YouTube. Bellevue Kandi et la bandeko Bolandi Bolandi famille Libota batangi bino awawa batangi balobi bien que nos famille Libota baza batu oyo bazo push bao sunga star na bango na musalo azo sala bandeko esengo moko bozela siko awa na ocha kaka le même personne kaka ndasala kinini abengi alobi pona SB to landa non pona SB alobi nini du côté théâtre P, quelques artistes comédiens au nombre desquels figure Sila Bissalou a réussi à imposer une communauté de fans aussi appelée à Bakouk de Mams. Chaque nouveau film, il y a Sila Bissalou pour propulser artistes na bango à Matalisu Sulikolo. Bakouk de Mams, balingaka d'abord jeu à Sila na scène. Et Yangonde est retenu bango derrière l'artiste. Le droit de cela, c'est que la mona, si la chef. Boyoki bandeko. Kaka le même, ceux qui la même personne, ceux qui les mêmes personnes, et Ebika Rabino kuna boko milanga na commentaire. Wana ndeba to akoma mbangu la même, les mêmes. Bino kaka boy. Kaka mutu moko wana nda sali nini, apesi différence ya Bellevue na ya Sila. Boyoki oya lobi na ngambu ya Sila. Alobi aza mutu oyo ba fan na ye bazo bunda pe ya kosala nini ya kopushi ye pe akoma na ba niveau moko. C'est des choses différentes. Ce qui tobi to kende na nombre ya visibilité ya oyo ndeko alobi awa. Ezaka mutu moko et puis achango nyonso ezaki jour moko. C'était hier soir. Achaki a publié ki makambo hier soir le monsieur. Omoni ka mutu moko ceux qui la même personne ceux qui les mêmes personnes ka bino kune bibino I don't know me I'm talking English please bozo comprendre bandeko siko awa azui au moins 8000 vies na oyo alobi po na Bellevue 8000 siko soki to ke oyo alobi asila ebeti kaka 1086 vies 1086 vies. Donc qu'est-ce qu'on a bas commentaire? Bellevue Kandi et la. Na bas commentaire, na bas j'aime et que na bas et que déjà na bas 2000 et que déjà na bas 2000. Na ngambu ya Bellevue. Ce que to na ngambu ya. Du côté maman na biso mususu oyo. Bas j'aime eza juste 180. Bas commentaire eza 27. Il y a même pas de partage. Tu vas partager, tu n'as évité ce qui est dit, parce que qualification encore, biloko beti na ya Bellevue, l'une le plus puissant, l'une puissante. Et la famille Libota, l'une des plus puissantes fan base. Déjà moi na puissante, ndebomi maman BBC. Na ngambu kuna balobi ka bien ezaki Congo sate tozoloba parce que il y a beaucoup de gens au ba comprendre makambo ngote l'une les plus puissantes ngana oloba nanga te na chela famille Libota l'une des plus puissantes fan base na théâtre to na cinéma congolaise eza ba ndeko ya famille Libota
bango bana réputé pour créer ma tendance virale sur les réseaux sociaux pour défendre inconditionnellement artiste na bango. Bellevue azalelo na près de 290 000 abonnés oyo ezopesa ye première place na acteurs congolais les plus suivis sur YouTube. Na acteurs congolais les plus suivis sur YouTube, c'est Bellevue. Pourquoi Aza numéro 1? C'est parce que Aza déjà a plus de 290 000 abonnés. Na acteurs nyonso, ba comédien nyonso. Et puis ba comédien de bazawana, ba yebi na bango. Et bela ba comédien ba silama. Ce côté ba o ba obundisa Bellevue lelo, bazaki ba produit ya Bellevue, ya Bellart télévision, ya Bellart production. Ba o nyonso na ba chaîne nyonso etikali wana, ba silama ba yebi grandeur ya Bellart production. Siko soki batu babandi ko bima ko ya koloba boye, quelque part eza soni ya koloba keno bo silama. Essayez de mieux travailler encore, ya ko améliorer musala na bino po boko malaba level moko boye o ba opesa parce que na yoki nanga qualification na yoki nanga eloko moko malunga te o balobi nanga mwa SB. À part ya koloba ka keno ba fan na e bazawana bazo tindika ndeye. Maintenant il fallait loba vérité. Ba tindike na ndenge ya bien to na ndenge ya mabe. Kaka Yesu ye mutu alobi bien que non fan ya Bellevue bazawana pona ko sala nini pona ko nini bako omoni nde to kataka ba vidéo neti ngape na za makasi ya kozwaka ba photo na kangi kuku na tiki na community kuna na YouTube tout ça pona nini to sala promotion kaka ya Bellevue. On est plus focalisé ne loko wana eza na mutu moko ta koloba ke non o biso penza namba 1 pe côté promotion ba film ya Bellevue. Et jusque là, bah tu écoutes biso na kalelo na zaki na life moko batindele mama bébé c'est kende kota la kuna nini ba komi ko swana oh kuna moko za soki impoli tolingi ete bango era ko sala promotion ezaka ka kokendeka ko lukaka ba audio koyaka na ba audio donc bitumbe koti na kaya baini bitumbe koti oh na kangi yawa puissance, hein? Donc c'est-à-dire puissante, et puis numéro 1, la plus suivie sur YouTube, na ba artiste comédien nyonso. Pona nini pona 290 000 abonnés. Est-ce que ça lokuta nga mama bébé na yaki ko lubango te? Na zaki na nga sina nali na nga pongi. Ba o ba lobby, o ndeko ya mobali o ya lobby. C'est-à-dire que non, il a observé a observé qui na soki boko bima po boya ko finga e ne place o bisusu boko koya lisusu bien parce que bino problème na bino des fois ya batu mususu eza ke non batombola kaka bango ata dans les bazana mabe batombola kaka bango ne place o ngana elekilanga yango mona pe Bellevue lobi ke no bozwa tout soki bolingi boza ba numéro 1 bozala biso ba communicateur ou encore biso ba toto bilaka Bellevue tout ça ba promotion à Bellevue to yana likambu ote et le monsieur oyazana nae a sala ka musala nae ya soki news moko eza aller à lobby à éclaircir ka ndenge zala kana ba page na ndenge na landaka pe le monsieur il observe atali papa soki a comprendre lisolo aye à éclaircir rango na page nae abwaki siko soki netinga et que nazana ngambu peut-être que non ngande na Bellevue ne bato balobi que non aza numéro 1 puissance tout ndeka lobi ona so ezanga déjà neti ngande adversaire à Bellevue non ça ndeni non lo baté nazonga sima na bongisa musala guerre oyo bino bomo nango ka boza kaka otali kaka tu es limité peut-être kaka na entourage ya ba communicateur na yo o bazo mema yo ba memo na libulu so mona ngo te tu es limité. Vision eza ya aiglete ya koloba ke non on azo sala peut-être libande eza na bato moko ba ko tala nga ba ko cibler nga na ndenge moko ya bien non vous êtes plus limité na bato na yo ya koloba ke non soki ba fingi ngai ba ko ya mais le monsieur qui ko mentionner yango te parce que ayeb neti ngape soki non féliciter les messieurs alobi o eza ya solo a ko citer alini pété mais siko été ya bandeko ya koloba ke non bokanisa te ke non lorsque toyaka na soki nga na ye na buzoba batu o ba utala nga ezaka batu bazoba mutu amayela ko ndima ko kene ko tala biloko buzoba te
Alors yangwana to mekaka neti nga na sala makasi na nga nyonso ya koloba keno 10 50 abonnés peut-être oh ba tiela mama BBC confiance na ko baby sa confiance na binote ya koloba keno oh lelo s'abonner et pas mama BBC parce que mama BBC n'insulte pas. Dites-moi lelo ce qui na ye na bandi ko finga beaucoup c'est des abonnés. Au moins ba maman responsable pesa aye avandi atali chaîne na yo et ça déjà considération. Si qu'on a chaîne na ozo pesa batu nini. Imagine yo tant que na rokoloba éducatrice ya masse et voilà. O pesa imagine nini. Tout ça ça compte. Bino bokanisi monsieur oyo alobi lokuta. Apesi babiloko eza solo to landa susu ya tenaka vigoureusement chaque nouveau film ya sila bisalu pona ko propulser artiste na bango amatali susu likolo. Amatali susu likolo parce que nano amati likolo te. Bazol bundana amata. C'est quoi qu'on mata? Oui. Ce qui besoin de souci na ko mata. Vous devez avoir ba principe, ba objectif moko ya propre, ya ko matisa épée dans les bons sens. Peut-être il y a fongo les angoté. Ba coupe de mams balingaka d'abord jeu assis la na scène et yangonde et retena bango derrière l'artiste. Le droit de cela. Bourlandi hein? Donc au tala keno il y a pas match. Mabe ezaka keno batu balingi bakoma ba numéro 1 et si longtemps que nous bozana on a ba travail à kosala. Bozana makambo ebele il faut bosala. Pour le temps au bino boye ko banda musala. Bo uti na bozaki na ba produit ya nani ya belle vie production. Bosali on dirait bo bosani yango. Bo bosani keno belle vie afuta bino. Il faut que ça musala. Dernièrement, awa, je crois que qui filme nini total qui awa image ça qui bien té. Nanga mama BBC monoko supo na yaki na lobi ah bandeko image ça bien té na zuipe ba appel mama BBC image belle vie télévision nini ba filme ça qui toko image na loba ki repé na analyse. Après non na benga ki pe ki na bi non. Please, ba déclarer pour na image et voilà. OK maman BBC ta les aboué ou to comprendra. Technique eza ngaba capricité. Na sala ki yango ya hypocrisie ya kolobaka ke non ate loko eza mabe na betela ngo maboko te na yaki pe na lobaki eza na be émission na bi filme o image eza kitoko te to telemela ki yango biso nyonso na bino ba o babengaki nga baza na lobaki yango bandeko na moni flou penza idée eza bien film eza bien mais flou image bota la filme o to uti kotala o ya nani ya traumatisme au moins que notre traumatisme ezaki perfect image. Nengina lobanini pourquoi na lobi bongo ya koloba ke non soki na moni image eza kitoko te place moko eza bien te na loban il faut pas na bomba ngo ya koloba so pe ndenge nini eloko ya mabe poza kaka fanatisme ya donc na so ba te so na lobande ni bato balinga mutu basunga kai na mabe balexé place eza mabe mama solo la place wana soki ba otika mutu na mabe eza déjà échec. Et ça échec. Ce que l'ingé comme loko la belle vie. Bino bo linga bolongo la belle vie place oyaza. Bo linga bino bo comme place wana. Belle vie sa tiki place ango. Ce que bo défendre. Bo défendre ka place ango. Ce qu'on peut ko défendre, c'est du travail. Il faut moral mutu na yo esprit na yo ezala down. Pose inspiration pour y que non ah il faut boyer ne bervi à salaka parce que bino bo bundisa mutu boza même pas bolan dans la grande famille différence c'est ça différence les messieurs à lobby oyo eza ya solo oh peut-être nanga maman BBC na fungwa bien les messieurs a beti a tapé fort c'est-à-dire que non belle vie azam numéro 1. Vie, il y a 290 000 abonnés. Nabande connaît nyoso ba artiste. Elle est numéro 1 à Koloba Keno. Elle est plus suivie. Ndeko mobile ya zelaka ba ofinge surtout ninga na kotisi émission bu.
Bellevue Candy et la famille Libota. L'une des plus puissantes fan bases na théâtre to na cinéma congolais eza bandeko ya famille Libota. Bango bana réputé pour créer ma tendance virale sur les réseaux sociaux et défendre inconditionnellement artistes na bango. Bellevue azalelo na près de 290 000 abonnés. Oyo ils ont payé première place na batteur congolais les plus suivis sur YouTube. Tiko point ni bondi mangote. Ah ba j'aime ezo kene na 2000. Ba commentaire eza na 100 na kota na ba commentaire na tala banani ba commentaire. Na kota penza na ba commentaire na tala banani ba commentaire na yebika famille famille Libota bolalaka. Surtout place ba tangi comme maman bino dans les bons sens. Bino ba songi. Famille Libota toujours, focus toujours, belle vie ou bien famille Libota, meilleure famille du monde, vraiment famille Libota, mon combat, la maman de la famille Libota, mbala moko mutoyo, ba bonene ba omata, ngo famille Libota balinga kate batanga mama la ba ona ndenga ya bien, ba se manifesta kaloko ba attaquant, famille Libota. Je suis Belinda Candy jusqu'à la moelle épinière. Famille Libota ya sur Tojali. Bellevue Candy Oumela Poutine. Famille Libota toujours Bella mon combat. Famille Libota toujours Likolo Bobati Kabisoye. Toujours bel cœur. De nous, famille Libota, toujours tout le monde est famille Libota. Je suis fier d'être famille Libota. Famille Libota, nous sommes là, notre maman Bellevue Candy. Toujours famille Libota, toujours focus. Famille Libota ou rien. La poutine de l'écriture, la reflète de la bonne morale. Famille Libota toujours. Voilà les commentaires. C'est-à-dire que non, famille Libota, bino bozana ba vitesse moko. Ah, vous mais là. Oui, nous sommes là pour notre maman Bellevue Candy, Bellevue la meilleure. Oh, merci beaucoup, papa. Famille Libota, toujours notre maman, ma bella. Niveau, Olubi Yango, papa, on est la famille Libota, famille Libota. Merci beaucoup, papa, famille Libota, toujours na top. Gloire à Dieu. Famille Libota Bonzambe, famille Libota ou Libota, famille Mambe, Kaline de richesse congolaise, famille Libota toujours, famille toujours combattue mais jamais abattue, je suis famille Libota à vie, famille Libota toujours Likolo, nous sommes là, famille Libota forever, c'est la famille j'adore, famille Libota toujours Likolo. Vraiment Bellevue Candy, famille Libota toujours. Oh, c'est une abina qui te belé. C'est-à-dire que non, ba yo kaka place o ba tangi mama la barona ndenga bien te. Misa pia na mbangu na ba commentaire. Bino ndebo bo misaka Bellevue. Bokoyo kag. Est-ce que ba communicateur à Bellevue ba bimaki ba yo balobi ke non koto boy. Non, yanga ni ba vanda ki na bango. C'est-à-dire que non, il y a de ces gens-là, batala kakimia silence. Ba omona. Babilo kwa boye eteya. Aza communicateur, na peut-être aza communicateur sur azana nunani ya YouTube, je sais pas trop, mais na yoka na mona akake na TikTok ndenge a publié akaboui. Mais il a tapé bilo moko ya souk. Donc a bête ngo penza ya Bellevue, eza pété que non ko flatter mais a bête penza ce qui est vrai. Na zongi lango lisusu. Bellevue Candy et la famille Libota. L'une des plus puissantes fan bases na théâtre to na cinéma congolais eza bandeko ya famille Libota. Bango bana réputé pour créer ma tendance virale sur les réseaux sociaux et défendre inconditionnellement artistes na bango. Les congolais les plus suivis sur YouTube. Bandeko, c'est au moins ça, j'ai beaucoup bavardé sur ça. Numéro 1 azalaka moko. Il suffit juste d'accepter. Biso ndenge tozabo yatanga mama bébé c'est na pesa exemple. Toya tokuta bato mususu bafongola ba chaîne avant biso parce que YouTube ebanda pe kala. Ebanda kala. Ezaka que non nous ou encore nani ko ba congolais toyaki ko sutukango après. Toyaki ko sutuka YouTube après. Ngakutu na yeko chango kande na okilo batana ba 2000 combien? Ah ba Karina na tango ka ba Karina mokonzi bazo bima wana bon to bandoko tala déjà SCP lisa
et sepelisa yende c'est quoi liambongo à YouTube trop parce que abane déjà ko utiliser ba artiste comédien bazo e bate azo kotsango na YouTube to bande ko yeba vérité te mais YouTube e banda kala na ina lobani na nia lobake non il y a de ces gens où nga maman BBC na kuta bango déjà ba banda musala o ya YouTube baza déjà na ba chaîne je le respecte ya ko lobake non na mi benga kutunga na lobake non chaîne ngeza petit compte. Lorsque je dis petit compte, c'est-à-dire que non, nazoe baba grand compte eza, nazoe ba que non, ba o babanda baza, ba lou baza. Ce qu'on est loko ezo zanga, na bande comme susu a ya théâtre. Je pouvais peut-être pe ko sala peut-être na chaîne à mutu. Après lobi na fongoli yanga, ika ndenge bato mususu ba o sala azaki non azo travailler pas mutu après a fongoli chaîne na e, o bandi ko bundisa mutu wana. C'est ce que tozo mona mingi sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on moni lelo guerre eza makasi na komina nani na ba artiste na biso, c'est juste parce que SB azo nga komicha kaka na place à liboso, na place à liboso. Bino bokuti mutu déjà. Bo bunda nanu bo kokisa nanu, est-ce que bosu bokomi pesa na niveau ba to ba benga bino ba numéro 1? Parce que le monsieur na makambo alobi kaka apesi ba réalité ya oyo ezo bimisa belle vie numéro 1. Mais na ngambu alobi eloko moko te ye na ngambu ne atali a observer a moni que non ba fani ya nani ba olinga ndeko pushe a poussa na amata nana matite. Est-ce que ngande na lobi alobi yango très bien. Quelque part il faut peut-être boyo kango bolo ba que no to pushe siko dans les bons sens. Et puis tant bozo pushe na bozo matisa ndeko na bino bo matise dans les bons sens et ça dans les mauvais sens te. Ah oui, hein. Et ça là dans le mauvais sens. Et ça là dans le mauvais sens, bandeko. Parfois, ils ont bien. Archive au écoutika là. Il y a au je sais que non, il sera insulté. Il sera insulté. Pour batu moko baza ba olinga ba tia bango kana numéro moko bo numéro place bo zate na bo comité bo tali pe bien bo mo ke bo zo ngande su na sima makasi. Aimez partager la grande famille, hein, s'il vous plaît. Tout solo là. Famille Libota. Nani Candy Star. Candy Star ezo kotisa ba filme. Candy Star ezo kotisa ba filme. Tango balobi bien que nos familles Libota baza wana pona ko push nani na bango nani belle vie télévision boza ba puissant et tout bandeko. Bo kitande te bino boza tango ba websa bino félicitations de boke ko kita siko. Alors, toujours continuer, toujours na fête. Bébé Abotama Kilobi, Poutine, joyeux anniversaire, toujours continuer, toujours nango. Voilà la grande famille. Beau aimer, beau partager. Candy Star, Azoko Tissaba filme. Candy Star, Azoko Bozana, on a kota, on a tala, banane. Parce que bino, il faut na ko rappeler bino. Et à moko bozo bunga trop. Bomoni kuna ndenge bakomi kosala ki bakomi kotala ba osala ba promotion bino bozaka kawana promotion te bozaka boke bo okene ko lukaka ba audio boko tsaka ba mbongo na banini na bino. Vous n'êtes pas vrai avec votre star. Ngai so na osala musala ou bien so promotion no mona elobi ata ye moko Poutine. Bo osala ngo volontairement. Et faut to sala ngo mokili mona ke non Bao ba soutenir belle vie. Et ça pour na que non, musala belle vie azo sala eza musala moko ya bien. Pourquoi pas to sunga muto azo sala musala na kubanga pe nzambe. Bande ko bo matisa nanu ba vie kuna bo matisa. Film ya suka o automatisme 12e épisode comme na 65K to kitana en total awo. Premier épisode, tout ça, on a 131. Waouh!
Premier épisode 131, mais non, le premier épisode au bêtis 131, mais deuxième épisode 1801. Hein? 12e épisode Tosuki na 65. Bandeko to matamatako. Hein? Ah. Ba 67 ou ba 65 ou ba 70 ou eze loko te vraiment. Hein? Botaka ndenge balobi. Hein? 290 000 abonnés. Oh, ezo sala keno abimi numéro 1 na ba artiste tout parce qu'elle est suivie. Nombre ya ba abonnés na déjà c'est Betty record. Siko ba film à Belleville que to bando et que ozala te que notre comme na 5e épisode tozana ba 60 te. To défendre ngoko bandeko, to défendre ngo na ba vie. Na ba film to ke omatisa ba vie to tala film to ke tala ba film to kitate basi ba tie biso déjà ba numéro 1 kuno numéro 1 toza ba puissant boyoki kuna te atali bino kudanga déjà na sina mi yebeli déjà toza ba puissant na mi yebeli déjà toza ba puissant, c'est-à-dire que non ndenge toza ba puissant ba makele la wenzana to landa kangote po ba mutu aye ko bimisa zane na monde na biso te za na monde ya ba comédien te za na monde ya atali ka observer kuna atali na boaka na no matière na boaka na no bordure alobi vérité famille Libota boza numéro 1 boza ba puissant na ko soutenir artiste, c'est-à-dire que nous sommes des puissants to soutenir Belleville Kitoko et puis aza numéro 1 la plus suivie na ba comédien nyonso. Pour la nini parce que azana 290 000 abonnés. Bandeko to se rendre compte pe na eloko yo. Eze loko moko te ya toza likolo te. Nombre wana eza déjà ça Betty record makasi. Alobi awa toza plus focaliser na ba film bandeko. On n'a pas le temps. Bomoni ata likambu oyo ya ke non na ba te lo moko boye na remarquable biso famille Libota nzamba yeba apenza. Biso famille Libota to ke na ko luka ba audio te. Neti ata mwa mobali oyo abimisa ki audio soki audio oyo abima asaki life ya ko loba ke non ba benga ki soit disant pour na makambu ya ba mikuwa et voilà. Pour na ba makambu ba déchet. Nini ezangi nga pe mama BBC na localiser mutona na lukisa e penza na zoye penza e to banda ko sala nani na zoye na banda ko questionner ya ko sala on dirait que non ki songi moko boy. Non ki sala ngote. Parce que Dieu nde ako s'en charger na batunyo so na ya mabe. Bonzo siko situation o nde ezaki peut-être na ngambu ya famille Libota. Bo imaginer réseaux sociaux ngo zandeni moto réseaux sociaux ngo zandeni moto parce que nous to sa nini to fandi na biso kaka bana malamu ba mona toza faiblete c'est juste que nos fruits moko boeza na kati na biso ya koloba non tempérance ya koloba que non nzambe na ko bundela belle vie. Est-ce que toyeba ki ngana bino que non muta oki obimandela na ezel loko moko ya moindre te bomoni ndenge biso to lekisi yango on dirait so il fallait atati lelo to sa elango ka ba analyse to bengi kuna to memi yango penza likolo sur les réseaux sociaux. Mais biso to lekisi yango kaka ya to pesi nzambe merci parce que muto abimi a dévoilé ata. Siko bozo yango ezala na ngambo mususu. Lingeto mela mayawa. Lingeto mela te. Yango na lobaka toujours que non silence ezalaka arme. Bandeko bakosa bino te ya koloba que non prière des ezalaka arme moko boye ya ko convaincre diable bon lokuta. Bongo te bandeko bakosa bino te. Arme oyo mosambeli azala nango vis-à-vis na diable eza silence après silence pardon après pardon vérité. Bosolan nde ba trois armes za makasi. Bakosa bino te prière. Dites-moi, moi ça na ça qui audio ya ko bimisa soit disant que non Belleville aliaka miku akena kozwa miku na fête. Bino bo kalisi tango ça qui audio wana na tomba la muka kite a prière kite sa prière ki siko boye bisangani tango aye na lokuta wana eza déjà nini eza œuvre de Dieu ya diable. Tango fongo la diable porte ya lokuta yango zobozo mona sur les réseaux sociaux eza plus animé na lokuta parce que batu de vie na vie na bango ba porte na bango eza polele ba porte à lokuta ndi diable zo nager
Réseaux sociaux sur 100%, Tokyo le batak 99%. C'est la vérité. Et ça la lokuta. Pourcentage moko de Tokyo le vérité. C'est-à-dire que nos portes batubatika porte pour lele. Pour na diable à kota. Ya lokuta. Vérité za na kati ya batute. Ce que yebisa na nzamba opambolo degeni. Lorsque porte nan ya lokuta za na kati na yo. Silence. Ceux qui vont m'entendre, moi, mobile na bibi a sali pesa vidéo, à lobby pesa à lobby, biso peut te comprendre. Ah, ils ont tout tel da bengaki. Et ça poignine. Belleville avait gardé silence. Silence c'est ça la arme ya mosambeli. Ba ko sabino te akoloba ke no prière des armes. Prière des armes te. Ba no kande na zabwe na lamuka ki na tongo na prière kit. Na prière kite, na prière ki. Na lobeli mutu mabete, na kosi pe mutu te, na kosa ki depuis tongo na loba ke no na kosi te, na kosa ki. Mais na osenge lango pardon. Mais na uti prière, na prière pe. Na ina loba nini? Prière ezalaka arme ya diable ako nager na kati na yo te. Non. Arme ya mosambeli ezalaka silence, ezalaka vérité na pardon. Po babiloko wana diable kozala makasi a côté la yo. Au prier, porte ya lokuté eza polele. Au prier, porte ya ko garder silence eza na yo polele. O garder no silence te. Yo likambu boye pa, o so s'enflammer. Muto sali yo mabe, ozo pardonner te, mais tu pries Dieu. C'est comme ça. Est-ce que prière eza arme? Eza arme te. Arme ya mosambeli c'est le silence, le pardon et la vérité. Yango bomoni silence à Belleville, ezo protéger butu lokola moyi. Yango na benga ke évangile. Na benga ke évangéliste parce que ayebi arme wana ya silence. Bino boya ki a Belleville aloba, eza diable. Aloba nini? Eza ofongo la porte. Comme ça diable est quoi azoye bien. Botika ba sentiment na koloba Belleville aloba ka te. Aza mosambeli ayebi arme wana, ayebi arme ya silence. Na koloba vérité. Yo voyez ça ngo kosa kité, les journées mobimbo kosa kité. O kosa kité. Vous avez peut-être na mundu pe otikala ko pardonner été. Mais au prière kat. Si ko voyez ça nga que nos prières eza arme te. Arme ezalaka silence, vérité na pardon. Ba porte na soko kangi yango diable oza problème. Beaucoup oza basambeli lelo basambeli pa ozupe délivrance. Obimi boyoyo ko swana, o fongoli porte. Diable à côté Isusu. Oh, tant muto ko swani ça tu gardes le silence. O fongoli porte, o kangi porte. Aza place au côté te. Parce que ceux qui o fongoli na pourquoi po Yesu so sambeli, o yebisa nga prière eza nani? Ba neso na bina banda awa. No côté na bino ba révélation. Alors sur moi ça so bo moneta bato bandi kokomi babandi obimande ba obima moko wana. C'est le silence ya Belleville. Famille Libota. Bolinga te ko push Belleville abima ya ko loba répondre non. Ceux qui Belleville abimi à répondre fongoli porte. Silence na ende arme na déjà onza bazo mundela e butu lokwa moi. Tozana ye parmi les vivants tilelo eza pour na silence na ye. Les diables risèrent. Alors, sur moi, ça, bande kotokomi na souka, je vous aime bien. Bah, bonsoir, Nabino, bisous. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.